Mbongo ezate na maboka bato oteka nini? Mbongo ekangami nyonso basali propagande batia na bandako na bango. Non, archifo non. Trop parler Nketi ouais. Trop parler Nketi ouais. Nketi ouais. Siko eloko tozo senga na bango bakonzi. Batika makambo na bango ya koswana ka banda tongo tipoko. Puisque désordre na bango, yango ezokota na population. Beso population tozo souffrir pour rien. Wenze mabe makasi wenze mabe. Bana 5 heures la pondu. Bana yaki bana 6 heures bana kota ki wenze. Mbalo na mapondu ya mioyo. Lokola bango balingaka tiango. To mona pe ba porte ndako na bango ba tiango. Naka na 10 000 francs. So se bani 9 000 parce que to sa ndengeni. Bon 10 000 francs on a posé combien de sauces? Nenga sima so mo ka 7 000 francs za mwa mais so ça 7 000 francs tellement so 7 000 francs mukie. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Et voilà, merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PS243. Quand Nebi Sarabino, l'actualité nous oblige. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Tout ça déjà, na njili juste na marché au Babengaka Wenze à Sisi. Donc, tu es la neni ba maman bazote qui est-ce que évolution c'est bon? Nenge nini ba vanti ezo kende est-ce que ba maman bazote? Est-ce que côté Kezali, est-ce que côté Kezate par rapport pour la fête déjà et bandaki ndenge to monaki mokonzambo ka pe ote ko souhaiter peuple naie ba joyeux anniversaire ba fête et les kanaki menoso mais ba fête ba maman bazo déclarer est-ce que mama yaka ba maman bazo de mama yaka ba maman bazo déclarer soki maman bonjour papa kombona nzusi maman nzusi ta caméra tozana buenza sisi ba marché ezo le kandeli. Ba marché ngezalango bien, ba marché ngezalango bien. Ba marché ngezalango bien, na la mi walo baté. Merci donc à toi on a place bandeko bazoteka. Toebela est-ce que ba soso oyo maman bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Bien. Soso comme. Bon ngala oteka ba soso na moins cher au 9 000 francs. 9 000. Wana 11 000 kuna 10 000 francs. Bando yaki est-ce que vente soso kende bien? Ah bien pensaté par rapport. Bien té. Par rapport à le qui le bien. Le bena bien té. Na teki mais na teki pensande pena to teka té. Merci. Maman bonjour. Bonjour. Joyeux Noël maman. Merci pareil. Bonne santé. Santé kitoko. Maman évolution ba fête ça les yeux les kakoma. Ah papa mbongo kaka. Mbongo tozana mbongo te vraiment. Otala basoso mbuleleki to alaka kosomba ba 7 000 ba 8 000 soso munene. Siko ya voli somba soso munene ba 11 000 ba 10 000 pona nini biloko nyonso mati. Donc vraiment toko vivre ndenge ni. Yango wana kaka. Alors zo senga nini ba konzale to bazotala yo? Ba konjata ya l'état ba revoir ba makambo yo pona congolais mwana congolais nyonso fois lia fois sepela na mokolo lelo yo tala wenze ululu batu bazate pona nini ba moye zate ba mama bazo déclarer côté ka eza malonga te donc ba vente yango penza yaka donc ba vente yango olobi eza bien pour lobela ngo na journal lelo. Pour journal lelo eza journée batu ba sepelaka. Mais journal lelo batu ba sepela te. Kwani mbongo eza te. Batu ba kemba position eza te. L'élection bonne année souffrance. Les gens comment l'état sikoyo alandela makambo po biloko kita. Social ya bien te tambola bien te. Donc non sombe bana biloko kolia te. To sombe me biloko comme cher. To sombe biloko kolia mais cher. To ko kate mbongo ya muke. Position na zala ngona mbongo ndo to sombela yo simba te. Donc mbongo eza muke makasi. Merci mon coordonné de Lumumba toko de déjà na kata marché tu belandeni evolution ko nezo kende par rapport à maman o bazoteka par rapport ya ba ndeko o pe bazosomba est-ce que fait ezo lega bien ba vente ezo kende bien par rapport à bandeko bazoteka na bandeko bazosomba so doza munoko moko Montréal toko de déjà na kati to landela par rapport merci. Oui très cher abonné donc toko si déjà na Wenze ya Sisi malgré poto donc pesi mbwa boyi mais musale bengi biso chouezalité to kende to landela ndenge ba mama bazali ko tekela donc ba mama ngona pe de bazo sepela Noël mon réel et de la chose
Ok, tu as l'année là par rapport à maman, bonjour. Bonjour. Bonne histoire. Militaire. Joël Noël, merci. Oui, oui. Militaire. Eh, maman. Papa ndongo zomona kaka tala ndenge tie. Bonjour papa. Joyeux Noël maman. Joyeux Noël papa. Uzoteka. Nazoteka. Évolution ezandeni na marché. Olobi malembe kambongo ezate papa. Mbongo ezate talaka ba mesa vide ba kilia bazate. Koteka ezate donc tozo mériter kala malembe moi muke wana tozwa mabe zero to kenda. Mendo banda de koteka yo bandaka bane oeleki ofungola air no suksaka air ni pe lolo banda ki air ni ti siko o susa air. Ah les na banda 6h no suksa donc comme les a joyeux Noël à partir à 15h 16h to kenda. Mais on t'équipe déjà quand même. Ya bongo ka papa koteka yate ba olela ba mbongo ezate talaka. Ba fête yango ba mpiaka mbongo ezate banda to tande biloko na mesa ba kilia moko koteka pasi. Merci maman. Oui, très cher abonné, tu me racontes donc maman Wenza Sisi Wenza Sisi mama yaka. Bonjour. Bonus. Vous filmez biso na pona ni photo yebelo vous filmer. Par rapport à ba fête à lelo. Fête à lelo moi ezate. De bato ba somba biloko tozo somba te mbongo ezate to yeba te to voter ka bi voter la mwanza. Oh. Ya solo yo zo na awa na wenzo moni poto eza. Poto makasi salité okukate. Bozote kate. Mbongo ezate na maboka bato oteka nini? Mbongo ekangami nyonso basali propagande bachena bandako na bango. So to lia bien te. Faut pas tirer biso mbongo biso to lia bien to mela bien na bana to voter ba malamu. To voter bi voter là. Joyeux Noël papa, joyeux Noël. Oni ba fête ozoteka. Ah ba fête tozoteka mais biso na kati ya wenzi na biso oyo. Comme batila biso wenzi msuna libanda donc batu nyonso bazotika la kali libanda tala biso awa. Tozoteka te banda to yaki batu nyonso presque bazoteka kaka libanda. Bokoni beto bimino libanda. Biso kuna moyo to bimeza te po kuna bisika ocha biloko ezali te. Wenzi na biso ndenge eza biso nde tokota ke esengaka fale batu nyonso baza pe na libanda baya kokota po toteka malamu. En plus wenzi na biso eza salite makasi salongo na kati ya wenzi we sala makalisu te. Sikoyo ndenge ane wana otekaki na 2022 na 2023 oyo oteki penza na ane nini bien. Banda toteka awa na 2000 banda toteka bien na 2000 ans. Na 2000 ans po banda tokota ato. Mama oteka bien na 2000 ans. Na babona nini nyonso? Po tozalaka libanda, to banda koteka libanda. Mais banda tokota na kati en tout cas toteka su bien te. Po ba wenze kabwana betape belé. Biloko pe cher makasi biloko cher. To moi tozo somba biloko na cher, baninga pe bazo somba na cher. Tala mukwa lelo mama moko ayibi liboke ya pondu awa. Po na nini kozanga mbongo ya kosombela biloko babeti e makasi na wenzawa. Na journal alors bolukela biso solution ba papa. Wenze mabe makasi wenze mabe. Bana 5 tala pondu. Bana yaki bana 6h bana kota ki wenze. Papa kote ke za tete la pondo. Nzoka ne Noël to sepelaka. Mais Noël tout ko to sala boye. Pondu bana fanda kitala mulongo ba client bazate. Ka biso mso batika to vando ki souffrance ya makasi. Mbongo to zabo to za ko ndimaka donc mbongo ekufi. Mama obaksani. Dans Robaxelo surtout pas na ebité. Ce qui chef na bisa futi ba papa to futi ba côté que ça tete la biloko ndenge poli. Biloko poli makasi biloko poli. Ce que on ça na pisa comme ça mbongo nini. To comment ko viva na ko defa. Ce qui te défite moi bana balia ezate. Merci maman. Bonjour papa. Joyeux Noël. Merci papa. On a le temps abondé les autres ba fête. Papa na oteka na ngate banana tenek biloko ba somba te. Mbise legi cher. Elegi cher na ko kande ko tekela ngote. Ah bon? Yango na moni na mona ko solution na place wana tene na za. Binoka ba contrôle sur la solution. Ouais qui erni maman. Pendant 6 heures. Année wana 2022 na 2023 année ni zaki oteki. Ya. Donc ba fête ba biloko mataka to comme na fin de l'année mbise mati. Okoma rami bokosoma na prix bokoma le mukolo ngo na prix mususu. Toto za wa mutezo na ko kwa kudutu. Merci maman. Na lobby ba contrôle sur solution na divers to kokate. Divers to ko na zoteka 56 000 so na zo 100 000 francs na osani. Non c'est lo te bana bakola tendeni. Na tank sa bana ni. Na tank do na sana zo ko susu tera ko kisute.
Yeli bino mbongo. Maman bonjour. Bonjour maman. Bonne fête. Bonne fête. Maman, aux autres bien quand même. Naotera bien te. Naotera bien te mbongo ezate. Nesi mbiso naotera kuti na defa ko defa. Nela moni bino kuna 7 na kasi bopesa ngambongo. Konzi bazotala yo. Batela na za fosa mbongo. Kisina oteke les ate. Mbiso naoteka na defa ko defa. So bazosomba te po bilo eza cher ou bien. Eza cher mbongo mabonga bato ezate. Biso mama tozo kokate tozo sala boyena bana. Oye wenze biloko likolo na mabomba musoza na 5000 oko banda wapi poko suka wapi donc pas moyen ezate ba konzifo luka solution pour na peuple bazala malamu po moyen ezate biso mama mayele sili biso mama Robaksani bon eloko nangi na bakisa pour na liloba o ezali beza solo puisque batuni président de la république pour eloko zo ba biso mingi dollar batuni ye mokonzi ya mboka tala vine que tellement difficile dollar komata na komata mo aussi lota ke biloko to somaka na bonze ya franc congolais mais ya le bike faute na biso moko est-ce que président akolo ko benga ministre économie te ministre environnement pour te ba yeba na habitant que ndenge ba peuple baza ko habiter pour la nini dollar na ba pays musu ba boya kango pour ba kondu balobaka mais biso siko ba condition tika laisser aller ozomona ke ba condition permettre que mbongo ba payer ça na biso que par rapport ya mbongo na biso en tout cas to sengi penza ministre économie ministre habitant ministre environnement président de la république bazwa makambo en charge puisque la population va souffrir on a 10 000 ozomona ke lokolo na mungi na 1000 francs na ndako comment se fait-il que la population va avoir des difficultés qui est ba continuation régner na ba salaire mais ceux qui mo bangi ba voter ba bengi population ba ko voter bango non archifo non Oyo ozo senga nini pa ba konza l'état par rapport à l'évolution ya ba fait ezo kendele pour tozi pe ko leka na maponami quand même oye bon to leki na maponami siko eloko tozo senga na ba konzi batika makambo na bango ya ko swana ka banda tongo tipoko puisque désordre na bango yango ezo kota na population biso population tozo souffrir pour rien mais makambo za na niveau likolo bango na likolo ba bongisa po biso beto za la peine kimia. Merci maman, je vous en prie. Merci. Bon, eza chaîne ni. Congo Winner Télévision. Bon, to pesi bino merci. Mais message na biso e ba na ko koma vis-à-vis ya ba kondi. Ti na ba porte na bango ndako ekomaka. Pour na tango élection, bazo ya ke voter un tel. Ngana za mwana mboka. Ngana ko sala boy. Ngana ko zongisa boy. Mais soki ka ba zui kaka ba longo be na commune na tiango. Alors tiango eza poubelle ya ba politicien. Alors tomona ka bisengo ba politicien ngote. Mbalo na mapona mioyo lokola bango balingaka tiango tomona pe ba porte ndako na bango ba tiango. Merci maman, je vous en prie. Mais to landela kuna ba mama pe bazobenga biso ba mama kuna bazaya ko silika tole kuna ba be ba mama ba bengi mama pusana zo mama ndenga zo dinda na mai. Bonjour mai. Bonjour papa. Joyeux Noël. Merci papa. Vous en a kanda ni papa ngana zana kanda ko sakala te papa. Wanja sisi sila te ba komini nyonso ngandu kinje wapi wanja sila bongo biso ali sumoni na oto memi tala biso mai ale to teka la kata mai ba kile bazo konta te papa ba sisi sila biso wanja sisi sila te bongo sila bango bakenda na bango ba client bazo konta te po mai l'équipe bazo te tala kile konta ndeni nini papa mai tozo teka te to suka ndeni susi na biso kaka basi et bon administrateur ya wenze bo yebisa ye bakana bino te administrateur yesal atala kiparate bo futa ticket biso mukolo nyonso ya l'état mais wenze silite bo silisi la biso kaka wenze sisi marché central à sisi bo silisi la biso ngo papa mukonzi pardon yo papa tolesa balandieni tala wenze silate bakile baso kote te papa susi na biso kaka yango yo papa tala de la todinda tala mama bonjour mama na mono kati simbangu likambo ko yali sukuna papa tala baka papa ngobila obimisa kimbongo na yo na poche na yo papa tala lekabo tala kambi ngaye makombo na mama Valence tala Fleuve Congo e comme na kata wende Fleuve Congo tala Fleuve Congo est-ce que c'est ça là wende comme Fleuve Congo tala Fleuve Congo papa ngobila to lembi salité papa Fatih du club sans solution
wenze batonga yango mabe tala fleuve Congo ozoyoka papa kombo nanga mama Valence mama Valence sko wenzango etondi kaka na temps obi etondaka deja bandakala etondaka bandakala so boluka nani po alobela bino po wenzo etika mambo otonda toko lutwaye wapi yo ba biro bongo ba biro oza ala kati ya wenza sisi wenza kutu batongela kibiso papa ko yakuna bakiti nyonso babuki okoya la flapavio wana okakotala mutala bato bawenze basali bakiti batongaki po tovadelaka bakiti nyonso babuki par rapport toyeba nini yango ezolega na wenze ya sisi. Merci. Mama yaka ouais place batongela bino ba kiti tala kiti papa tala kiti papa Fati to vota ki yo papa posa papa ya bana ebele bango bakokoka te yonde papa Fati tala wenze ngobila tongela biso papa obimisa ki mbongo na poche na yo papa tala bakiti babuki nyonso bakako tsaba biziba yakuna tala bakiti filma bakiti papa tala bakiti kiti ekomi nini papa bimisa ki mbongo lo papa Fati tala bakiti babuki bakeko tia kuna na place la bango batekilaka biso to fanda mama fumbo ezoteka fumbwa lelo lokola Noël na bango do biso fumbwa bazokipango te Noël na bango ngaponga na zanga kimbangise eza biso te mais le 25 mende fumbwa teka makasi penza teka maka po basomba ngo le 24 po le 25 biso no stoke na centre évolution pas demanda munda mozo mekana ko ezoteka mate ozomona te ndenge kauki bandana yake kauki ngaya mbongo ezate obendo te fumba no cher fumba kutazala ngo cher te mais bato bazokipeka ba misuni kaka bazokipe vie pesa cher vie basoso eza kote kuna Santé ça. Yom Josoteka. Ngam tunoteka baso. Soso au combien? 7000. Oh 7000. Bon oh. Oh 8500 à 9000. Vente le Gandhi. Vente le kanango ka bongo kaka mais ça va. Par rapport à l'année passée na année oh teki bien année. La teki na vraiment bien te ba carton ba so maka ba pièce moko moko. Oh biloko bato bazo déclarer biloko cher. Bazo so made po biloko za cher ou bien po mbongo ezate. Mbongo ezate. Vente ke ndependa kido. Vente ke ndependa ti. Par rapport à l'année passée quoi. Par rapport à l'année leki année osko boteki bien. Année ototeki bien te. Singa na nina ba konzo bazo tala biso par rapport déjà les premiers et qui tatoué zaka na mambo esale. Ba kitse la biso pardon boto zonyo kwa mamakasi. Zonyo kwa vraiment. Docteur Miko kitara biloko poani ekendeka na place B baté pour courant pe passi yo mo tokomi okiti sezaki na ba 10000 tokomi okitango na ba 8000 msu ba 8500 msu 7000 poani ekendeka po be baté na ba courant oyo. Merci ba considérer batalio na Congo wona télévision il y a une évolution marché au marché 6 non marché 6 Wenza 6 Wenza 6 total évolution mais vous êtes dans la salité administrateur Wenza mona makambo te papa basala na bango loko te bango ba ka mo ba Congo ba mbongo mo ba salitango evanjo bino mo bokomi ko tumba bokomo luka bolongola ka ba salitango pose mona kana ba mbulo teka na bazela teka 8500 naka na 10000 francs so se bani 9000 parce que to sa ndengeni bon 10000 francs on a posé combien de sauces nenga sima so mo ka 7000 francs za mwa mais so sa 7000 francs tellement so sa 7000 francs mukie tellement likolance ko bana ba kabla ndeni bana baza combien bana misaka faut pas les sauces à 10000 francs des fois les sauces à 8000 francs pour ko ka bango pour moi volume mpela ko yo ba se moi likolomo ko siko tala bo to souffrir donc bilore ekita tona posa ke mboka seza malamu tala mboka salite tala boy to vivre ande to nyata ko ba ma salite oyo
Merci maman. Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Quand on est à Kivino, tout ça déjà na Njil quartier 6 précisément na Wenze 6 do Wenze we kenda sango parmi ba Wenze onyo seza na capitale la Kinshasa mais ba maman na bato bazoteka na bato bazosomba bazo déclarer biloko cher maman ye na 7000 francs so 10000 francs so basoso atale so 7000 francs ye mokudu amone bandete sukate azongi na mbongo na ye alors ba konzo bozolanda biso partout dans le monde bon mekana ko kitisa biloko s'il vous plaît tout ça déjà to l'équipe déjà la maponami mambono za sami na kimia to pesa président Fachi Beto deuxième mandat na ye mena boye ba maman nde baza ko déclarer ba maman nde bazolela lela boye aussi mbate puisque ba maman baza ko déclarer ba maman bazolela na bandeko bazoteka bazo déclarer na bato bazosomba bazo déclarer au juste toza ko mituna mbongo ngo siko ezepa banani bato baki ko somba biloko basombi cher ba ko teka bazoteka cher bato bazosomba bazwa na mbongo muke yango moni bana to kotaki awa nanu muta témoigner malamu te pona ba fête mukola lelo bato nyonso kolela na kolela biloko cher biloko cher biloko cher biloko cher to la saki bino déjà place ba maman wenza pondu nde basiliki ba maman soso ape bazosili ba maman soso ape bazosika papa bonjour bonjour chef yo zala wenza 6 biso to za ba mamba to za wenza 6 ba mamba wenza 6 oui biso yeyo ça ya ba fête ezolika nde en tout cas vraiment ba konzi nde to za awa ba population ezolela nango to sepere do fête ma tour oyo to vivre ba fête ebele mais fête tour oyo bolamu ata moko ezate donc eloko mo to ke loba donc ezala ngote po tala niveau taba période to toleka nango ba propagande banini banyonso siko soso yango oyo baloso yango ba madezu yango oyo nyonso cher na cher siko ndeti boto na période ba fête to mérite ndenge nini omona siko makambo yango yango zomona yango pe de osombaki biloko bana kolia ndela za bona ye kuna wenzi mumana na ngo ka 6 ya pamba 6 ai tala nela wela na 6 bo 6 ai no sombani na kina kaki kena sombane soso na nga munene mena puya 6 ba bi konde pura ba bi soso 10000 9500 nga mubimana na ngo 6000 ya pamba fora za soso munene sikoyo 9000 10000 ngana 6000 na poche est-ce que bazo benga ngana ba message sur na okende au juste mboka to tambula ngo boye vi o to umena mokili ezalaka boye ah nzambe yo moko mona po trop parler nketi wa trop parler nketi wa nketi wa trop parler nketi wa voilà du Congo mon pays donc merci de opposer la biso toza ko évoluer nous sommes presque à la fin mais toza na ko évoluer to comme en place ba maman bazoteka bilamba tu es ben évolution qu'on est-ce que ba maman ba teki lelo bilambe tekami ou bien bilambe tekami te banyama mission et kende bon mambo est bien malgré que ba difficulté mambo ndeza banzela banini père tout le monde a fait ma fort mais to sara makasi nangola nzambe nangola président Fachi Beton mambo est kende bien tozo teka na nenga fo yo motala kuna yo motala kuna oteka yo motala kuna sala ba minere yo bi ozo teka me kuna ndo boza bi andoki ateka sika tolo bato oteka ba minere yango wana to teka o pona président Fachi Beton ateka te azoteka taza likuta escroc azale loko oteka te aza mobola Jeune, toujours, je dis toujours. Mais DJ c'est l'autre monde de quand marché évolution de nos zoteka. Je dis tout est comme mon ken qui est non n'est ça la ça te vraiment n'est ça la ka. De me ça bon qui bato zolela qui non vraiment n'est ça la ça bon te. Le côté marché erni. Na côté marché banda 6h avant na côté marché. 6h on a déjà au teki déjà manda mbobi. Tout est quand ndambuya, tout est quand ndambe de tout est comme na wale wana tout ça bon te ya. Bazo ki mala bango on sali tout bien bon sali. On dit ça saleté fort ya. Tout ça ba député ba bon santé là ba bon santé là tout là sur la saleté. Ta c'était moi ba kota on dit ça te dans poto vraiment dans poto.
donc bourgmestre tozoyeba te bourgmestre bazwa tozoyeba te tala nzela potopoto vraiment na basaka bona nango toteka na biso te bilo to dépasser bambongo ebele me mbongo oyo to dépasser ko ozonga te bato baza te bambongo eza te dollar eza komata so opesi wina do so pe osobelo na dollar mutu aokakola na France ko toteka ndeni toteka na biso te papa ya année passée na année passée beleka bo bon année passée zalé moi bien par rapport à année on est choqué à ma casse par rapport à dollar ndé mati donc yo otia keti na $15 mutaoka kuna 20,000 yebisa ngoteka ndeni yo osome ona dollar baite la biso na makamba dollar ko bayoki la biso mawa bana tofuta bande ku dollar ngoka boyeka to suka wapi nze salite musoto donc baba biso ba mama ba oteka hapi to oteka ndenge nini ba oleka donc étouffement donc ba bongisa biso bana wenze po pasi biloko ngande wenze salite wenze salite ako lia na biso kaka Merci maman. Voilà, merci Bandero Balandino sur Congo Winner Télévision. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci à Bandero sur Boutela Kibiso Mokola Lelo, Bajeune Wali Nabino, Tolakisibino, Neni Bamama Bazako, c'est plan Bazo Tekate, Basombipe, Bazo Sombate, puisque Biloko Ezapenda Cher, Tolakisibino début jusqu'à la fin. Bandero Bazo regrettait car après Bazo c'est les Kabilo Rizali Kolo, donc Basombite, Bate Kipete. Tozaraki déjà na wenza sisi pe tozarati na siko na wenza sisi mais et bimi biso déjà bo tikala ka wana na Congo Winner Télévision restez branchés nous s'abonner abonnez-vous massivement sur notre site vous serez pas déçus le premier sous tozonga na wenza sisi to est-ce que bateki pe batekiti pour le loba leli na bongo bateki na bango te ba joyeux Noël na yo madame Sarah Kabunji la Cléopâtre ba joyeux Noël na yo na Fleur Boutique molati si balobi le lati samboka ba joyeux Noël na yo na KD mode Dikalo boutique Pomba Swag présidentiel Saraba Joël Noël topesi ba Joël Noël mingi na Delgrace Silo bébé ya batoma Belinda Michiga Olga numéro 5 je te salue merci Bandero Balandi so bo sepela kina élément mkola lelo topesa merci mingi na Dida Lumumba zaki na sima caméra kino na montage na micro zaki ngwa bino miliki de la presse ceux qui sont assis azongi te tokutani mikolo zoya restez branchés sur notre site merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.